Mbote na biso, mbote na bino nyonso, mbote na bino, na pesi mbote na salon Bogans avec Jimmy Lamedor, na pesi mbote na Edo Ikwa, le procureur, na pesi mbote na JR Molisho, moninga ya Pitu Diantsango, sans oublier Roger Silwambanza et Richard Mayemba. Na pesi bino bambote ya tro, na pesi bambote na baibanso yo balandaka ngai tangu nyonso. Erei Kambanda yo mtozo zela nzambe apeso mwasi ya vina yo. Tuna Joseph tuna Joseph mobali ya Marie oyo pe asengaka na nzambe apesa ye mwasi ya vina ye na suka na nzambe amitela atelaka ezemia abota mwana zemi ya yete nzembe ya nzambe po azelaka mingi pa nzambe. Donc congolais ko zela te zwa makamu na maboko na yo, zwa makamu na maboko na yo po muto ozo zela ya ko peso solution, parce que solution ane kozala ya ye moko, solution ane kozala ya ye moko mutu wana to mona yango na biblette. Joseph pena nkolo pesanga mwasi ya vinanga, Joseph bapesi ye Marie la mère de Jésus, mais comme na tanga zemi Joseph bateli ezemi pa nzambe. Donc fungula misu ezali kaka lisese ezateke nazoro te ezali lisese pona yo congolais ozo zela bapaya baya kosalela yo quelque chose. Zwa makambo, amen. Mbote na bino Manase Mwaka na pesi bino bambote, Mama Giselle na pesi yo mbote, Eric Maduda na pesi yo mbote, Fa na pesi yo mbote, Justin na pesi yo mbote, Serge Kumbutila Kijabron na pesi yo bambote ya tro, Mishokoto pesi bino bambote bana mainanga nyonso molongo eza ya sombo Madilu Longange na pesi bino bambote. Pour la fois passée bolobi me Google yo sara be mission o boira mabanga te ponani bino pe bozanga na besoin libanga ngana yebaka te. Oh non, il faut boire mabanga sara ke lengi moko boyenga be mais il y a un temps parce que ngai timing est vraiment bien calculé. So na bani mamba ba dédicace donc et puis yo go bungi sanga makamna sana ngona moto. Parce que analyse ninga zakana ezaka ensemble moko complexe ya ba idée o ezali lokola ba archive connaissance makambo bele zakana moto. Donc à chaque fois il faut ezana moi lignée moko boy. Soko lobi likambo yo bendi réflexion otandi na mesa o bendi likambo yo yango esala mobimba analyse yali complexe ya connaissance. Ba connaissance bele faut rassembler yango osala ngo eloko moko po ebanda ko bimisilo ba détail nyonso za nango besoin na kati analyse. C'est pas donné à tout le monde. Ya on a ebise ki José Tumba ya baki a bongo moni ko sala analyse eza passe. Nga bi bon eza passe te bon na telier micro na tie caméra action. Na mona ka mtabuga no sigabi teme ko te yakini ngabi na tema pambo bosa. Ngabo action to banda. Batata ba mama boza bien ngabino batata ba mama mbote na biso to na yo mona no ozana na école zonga na sima zonga na ban ya ba élève ozana na école yekola et puis tango ozo yekola il faut yekola o to benga ka culture générale ko yekola makambo ebele ya mokili. Il faut za makasi na géographie contemporaine, il faut za makasi na ba critique historique, il faut za makasi na mathématiques, il faut za makasi na français grammaire. Et puis le reste est gozala sikoyo parcours ya ba filière na yo oto benga ba compétence makambo yo yekola oyeba eloko yo sala oyeba yango sikoyo ko sangisa yo pour evande sa mutu na yo comme un bon analyste. Un bon analyste. Ozomon parce que banaliste bazana ba domaine ebele. Ngara mingi na domaine moko politique, économique, na kota mingi social muke. Mais na zana connaissance ya culture générale na goya na bino pe na masolo ya religieux. Bonzambe to bandi pe ko beta li solo pena ndenge christianisme bandaka, islam ndenge bandaka, qui était le prophète Mahomet, to bandi ko décortiquer 2 heures du temps masolo. Parce que ça ba connaissance acquise. Non, il faut prendre des connaissances des années pour y avoir ça là au moto. Mbote na bino encore une fois, les autres robeta masolo ya ba mai na ba FRDC. Tout est comme na bilili ba mai ba poster vidéo moko baza ko kende na Nord Kivu ko bundela ekolo ko batela mabele ya mboka.
parce que naïbisaki bino direction oyo ba M23 bazui ezali juste il y a ville ya Sake soke koyi ça y est ravitaillement yotika lo ya Goma te pour kota Sake et puis bato ya Masisi bakozala kokangama bato ya Walikale bakozala kokangama parce que ravitaillement ya bato wana nyonso eutaka entre Soudan na Uganda. Le seul ravitaillement au eutaka na Congo et eutaka na Goma na nzela ya Sake eza lokola carrefour sens giratoire ya munene o ezokabula bamboka na bamboka. Et soko moni déjà Walikale Kisangani na si rive gauche ya Kisangani na si donc stratégie oyo ba M23 bazui actuellement eza la même stratégie oyo RCD Goma salaka biso na 99 tango ba déclenchaka agression pour na obenga en rébellion te mais bato wana nyonso ba Moïse Nyarugabo ba Mutebuzi ba Bisimakara ba Ruberwa ba nyonso ba na commune ya Gombe bazana 10 policiers 5 soldats ya FRDC 5 soldats oya brassage oya ba Rwandais ba oya ba uti kokima bangonde bakengela ka bango. Souvenez-vous une fois ba tie microbo na ezalaki nani ezalaki Marius Munga atuna ya lobike sécurité no ya garde reprocher za na lopango na yo. Est-ce que ezali ka ba soda oya ba Rwandais bozalaka na bango na RCD Goma to ezali ba soda ba Congolais ba pesio aboyaka ko répondre na question wana. Souvenez-vous ya Marius Munga. Et en plus ayebisaka Marius Munga tuni ya lobi mais pourquoi vous avez fait cette guerre? A lobi que non. Cette guerre n'était pas une guerre, c'était une rébellion. Tout ça là qui en l'occurrence, il y a article 64. Or qu'à cet instant-là, article 64 dans le Salamate. Constitution en a bimisa yangote. Mais hier à l'objet que vraiment bon. Marius Munga bon naïbité mais au moins ils sont les la biso banaliste hein. Biso ba tout ça là to lobela ka politique. J'allais attraper directement Robert Azara sur Robert. Pour nous dire que non mais c'est non. À cette époque au bureau bozaki na RCD Goma constitution wana na salamité constitution wana boyo ko salango après avoir fait l'addition de 1 plus 4 na administration ya gestion à l'état nesiko boyo ko kende po bosala constitution ya sika emema bino na transition au départ élection 2006 donc à cette époque là constitution wana to wana ngolelo ezala kité il faut être clair na makambo wana. Donc bon, Marius Munga, d'abord quand Yambaye a lobby que je sais que tu es un homme intelligent, Robert Etigara vous avez un homme intelligent quand il s'est dit, je sais pas, juriste, Buenaboye, au professeur d'université congolais, tout Tiga Babiloko, au Sanzolaga Bato, Robert est connu pour une chose, est connu pour être un chef de guerre, soutenir les Banyarwanda, de prendre une partie des terres au Congo. C'est ça le rôle de Lubero au Congo. Et na yebite ndengeni aner demiap batika ka bato wana nyonso batambwe mwamba président ya Sénat tambwe mwamba mais na 98 tant to bengali ba Rwandais tambwe mwamba zalaki mutalibosa ko beta plonge na fleuve kwa kima na ngamu mususu ya Congo Brazzaville alobi que nous sommes à l'insécurité. Kabila yebisi avait non, ce sont des Rwandais qui sont à l'insécurité. Vous êtes des Congolais, mais non, on se sent à l'insécurité. Bago bete la tamwe mwamba porte yanda kubwe tout la mwisi ya zaza et si akimi akena Kigali. Ndebi sika ba igo créer RCD Goma ba tambwe mwamba bato wana nyonso qui se disent Congolais, tambwe mwamba d'ailleurs qui se dit Muluba. Mais il parle jamais Chuluba, il sait même pas un mot. Même le petit mot bonjour, Betoa, Boubimpe, Malukai, Malubiche, il ne sait aucun mot à Chiluba. Et deuxièmement, il ne parle pas lingala, Tambwe Mwamba, y compris Rubero. Vous comprenez? Il parle Swahili Bora, parce qu'ils ont vécu en Ouganda. Aux hommes. Ils ont vécu, et ce que Malam Moumouna Batatana Bango chef de guerre, na lignée. Il y a des rébellions à la Rwanda. Ce ne sont pas des gens qui sont venus comme ça à l'imaginaire, comme ça, mais la question qui se pose, pour nani ba service na biso à sécurité, interpelle la Kabatouana. Il y a un récemment qu'il y a un souci, n'a pas ria Chilombo. Il y a un vrai souci. Kokengela siko ba mai mayo baloyi bazali prêt, il y a kokende ko affronter ba M23.
Et là on est les Canara vraiment na kati ya ba mai mai na be FARDC na be FARDC kutute na gouvernement en place depuis époque Kabila. Bon, époque Kabila tu vas comprendre, Kabila za Moutouchi, Kabila c'est un Rwandais usurpateur d'identité, batie wana pas par magie mais par une décision extérieure. Nda komaka président na Congo parce que zalaki déjà plan ya balkanisation. Mais balkanisation ya Kabila échoua qui était na rôle ba 100%, mais ezalaki na reçu kaka ya 2%. Parce que soko kengeli bien Minembwe ba Rwandais ba yigo siéger na kati. Comment ça s'appelle? Beni ba Rwandais ba ka ko siéger. Mulenge ba Rwandais ba ka ko siéger. Bunagana, il y avait des Rwandais. Donc à chaque fois il y avait des Rwandais, des trucs au baba négocier. Mais la dimension on a hauteur on ne peut pas dire que ah non voilà. Mais Kabila fait un Rwandais. Son objectif était de déstabiliser le Congo sur tout le plan. Ba piller Congo, pe baboto la partie à Mabele. Mais ce qui est Salama quitté parce qu'il y avait des Congolais, il y avait des patriotes. Oyo tuzo benga autrement le Maï Maï. Qui sont les Maï Maï? Le Maï Maï sont comme toi et moi, des civils, ce ne sont pas des militaires, non plus des rebelles. Oyo, qui sont nés, grandis là-bas, leurs ancêtres à nous, l'ont légué les terres là, pour basa l'élevage na bango, basa la babilanga na bango, pe ba vanda wanatili wa, timugolo nzamba ko boma mokele. Alors, un bon matin comme ça, bata la batu bazoya na bangombe. Bangombe za kuya, ba utu ya po Rwanda ba eko lesa bangombe. Alors, désordre bandaki bisika wana. Désordre et bandaki bisika wana. Po ngombe, halo wantaba, liaga matiti. Liaga matiti amelaga mai. Donc, ba mai na bangwa maziba, bangombe nde bakomi ko melango. Bilanga na bangwa ndunda, bangombe nde bakomi ko liango. Alors, ils se sont dit que non, batoyo, c'était de Maï Maï qui ont vite compris que balkanisation et salama bien avant que to banda kolobelango. Alors bana Maï ba simba ki ba tolo tolo ba luki ba minduki ya bongo ba koti na zamba et à chaque fois ba Maï Maï ba ko boma Rwandais moko le FARDC époque avec un groupe de Rwandais bazalaki brassé mixé na kati ya FARDC bango bayaka ko sala riposte na ba village ya ba Maï Maï bako boma ba village na ba village pour na ko exterminer ba jeune Maï Maï. Après bako ya balobi ki o ba Maï Maï ba bomi ba congolais yango bo bane ko yoka na langage toujours ya Rubero balobi guerre wana bazo sala pour ba protéger des Rwandais Tutsi. Mais en réalité il y avait pas de Rwandais Tutsi, il y avait des Rwandais. Il n'y avait pas de Congolais Tutsi, mais il y avait des Rwandais Tutsi en RDC. Objectif na bango ezali situation démographique, c'est-à-dire il y a mabele, superficie à mabele, na quantité à batu. Et ça l'équilibre était. Vous comprenez? Ba Rwandais bazo bota mingi, bazalo wa bangolo. Moi si moi roza na 10 bana, moi si moi roza na 11 bana. Alors ba terre oyo ya kotongela bango bandaku, ezokomaka mukie. Bakenda kolela problème wana na parlement européen na conseil des Nations Unies. Alors bango balobayi ke problème wana loko eza pays francophone il faut bo traiter ngo na bakonzi oyo batiaka maboko na ba pays francophone. Batu bazwaka problème wana c'était le Canada, la Belgique et la France. Bazwaka conclusion que il faut coûte que coûte ba atana guerre, atana ndenge ya kosenga. Ba boto la biso une partie soit na Nord Kivu soit na Sud Kivu, ba pesa na Rwanda. Alors échec ezali kaka te, ba Maï Maï wana nde depuis ba telema ne pesi échec na calcul wana ya Occident, na ya Rwanda, ba boto la biso mabele. Alors, vous allez voir na cartographie ya Congo, tango za na deux provinces ya minene, Nord Kivu, aza na frontière mibale, aza na Soudan, aza na Uganda. Sud Kivu, aza na frontière mibale, côté ya Mai, aza na ngambu pe mususu ya Tanzanie. Aza na Tanzanie, aza na Rwanda. Vous comprenez? Soko kati pe lac, obimi, aza na Burundi,
na Rwanda. Soko kati mai okokende pe na ngambo ya Tanzanie. Donc Sud Kivu on a 3 frontières. Vous comprenez? Donc soko kati lac okobima pe na Tanzanie. Soki ozana katikati ozana Burundi. E na mupanzi na yoko ta Kanyabaunga, Goma Kanyabaunga ozana Goma. Donc wana ezali cartographie ya est. Alors ba commerce mingi elekaka na ba pays wana. Vous comprenez? Mais ba commerce wana ezalaka nini? Ezalaka nesi ba biloko eutaka Chine, ba bilamba, ba vélo, ba nini, eyaka Kenya. Eyaka Kenya, na Kenya, eyaka Tanzanie, eyaka na port ya Dar es Salaam. Soki ye ekotaka facilement, okomona chemise o ba falsifier nesi na Chine, ya Zara. Bino na kini tango bozo sepela, chemise o kitoko, batu ya Kisangani, Beni, Bunia, Kanyabaonga, Itur, esi balata kiango kala. Parce que baza, na avantage ya ba grand port wana nyonso ezali pembeni. Parce que Soudan zana Khartoum. Dar es Salaam azawana. Mombasa zana Mupanzi. Ozomona. Donc, bazana facilité, ya kozwaka biloko me. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Baza sou na besoin ya biloko ekotaka kuna tebe biloko ne komi ko bimana Congo et komi ko kende kuna entre autres nos minéraux. Alors pour bazo ba minéraux il faut ba boma ba congolais. Alors rapport ni nezalaka entre FRDC na ba mai mai actuellement après avoir Kabila alongwe mokonze komi na Chilombo. Est-ce que rapport ya amitié, rapport ya bo patriotisme bana mboka na ba muramatadi est-ce que ezali wana? Si, rapport wana ezali à 50%. Là, il faut que zouangona ba pince makambo wana. Rapport wana ezali à 50%. Soko Kengeli, oui. Ministre Nabiso ya défense a occupé ko sunga ba mai mai. Comme si ba occupé ko recruter bango, ba kocha bango na FARDC. Mais ils n'ont pas besoin de devenir des militaires. Vous comprenez? Ce sont des commerçants, ce sont des professeurs, ce sont des businessmen. Ils n'ont pas besoin d'intégrer dans les FARDC. Balingi batika la gana stati na bango ya ba civil. Mais bazala na mandoki ya ko protéger mabele na bango. Mais rapport nini sko ezali entre gouvernement en place na ba mai mai. Alors, rapport ezali sur la gestion de biens du Congo. Poko bosa na teke ba mai mai ba vilo yo ba récupérer na maboko ya munguna. Ce sont eux qui le contrôlent et non le gouvernement en place. Gouvernement l'ingelo guanate. Alingi soki ba mai mai ba boto limwa territoire. Faut ba zongi saka ngona maboko ya gouvernement en place. Or que le loto komi gomona ba mai mai pe ba komi na ba carrière minier. C'est-à-dire ba homme d'affaires mai mai. Ba komi pe na ba carrière minier. Oh, ba koma na ngote nengeni. Or ba ngomo ba yebi or nenge ba estrada ga or. Nenge ba lamba ka ngo ba sala ka lengo ba yebi. Ba za ba homme d'affaires. C'est pour cela que je reviens sur mes pas pour vous dire que bah mai n'ont jamais été des militaires. Na tango ya Kabila nde mama nangaye. Kabila bomi bangwa. Il y a eu des milliers de jeunes mai au bakufa. Na ba bombardement muso ezo ya na hélicoptère ezo uta Rwanda. Même l'armée rwandaise ba nego ko kota na Congo pour na ko traquer ba mai soit disant que bazo traquer ba ADF. Armée rwandaise n'époque ya Kabila, les gars. Ba mai basali bwe. Boni bakima Tanzanie te. Boni bakota Burundi te. Babandi ko zonga siko. Omoni groupe ngote bandi susu ko fungwama. Et puis ndambo ya ba mai yo bayaka Kinshasa, batikana na bango corrompu, bakota na ba FCC, bakota na ba Union Sacrée, ba vanda ba lobelaka ba mai. Ils sont déconnectés avec le vrai mai qui sont au front. Bato union so bazolobo, o ngai chef ba mai. Likambo ya munene entre ba mai na ba FARDC. Ba FARDC ba un problème ité. Mais problème ezali la gestion, administration à l'état. Ministre de la défense a ko linga teke. Ba mai yango omona ga ba mai soki ba bundi ba FARDC bazo kengela bango na musika. Bazo kengela ba munike ba mai ba bandi ko ke na victoire. Omona ga bu ba FARDC ba tindi beliko et ko renforcer guerre. Opa munguna tanga okima ba FARDC siko ba fandi wana
po ba mai mai ba sepe la victoire te victoire ezala ba FRDC. À chaque fois, bazane loko moka osala te parce qu'ils sont contrôlés même par des drones des Nations Unies. Ba Monisco, bazo kengela na ba mai mai. Bazo pesa communiquer na ba FRDC, ba position ya ba mai mai. Ezaka kake, soki ba mai mai bazune si territoire moko boye. Ba obongisa na mboka, ba luki batu na bazamba o bakimaki bazongisi bango nani chef coutumier o chef coutumier akufi. Boto sala cérémonie mwana na azwa ngwende. Mwana za ngwende parce que bazana besoin de pouvoir te. Bazana besoin koma ba yese ba chef coutumier te, bazana besoin koma ba cadre na mboka te. Mais si quoi il faut ba vendre na ba chef coutumier. Nini ana mboka wa oh na mboka wa tozana diamant, toza pe na or. Ah, toke kotala. Bakeo ba site yango. Bon 50-50. Toko exploiter bino batamboka bozui 50, biso pe ba mai mai tozui 50. Boye ya boye, ba pesa ni mbote, bazui masanga babwakeli bakoko. Sikoyo gouvernement ayebike na mboka wana ezana or il faut gouvernement bengisa ba chinois ba exploiter na kombo ya Chilombo. Siko ba yoka ke ba mai mai baba ni go exploiter wana yango moni affrontement ezalaka entre ba mai mai na gouvernement en place. Mais en réalité, ba mai mai na ba FARDC sont de frères bazana problème ité mitindo ne utaka na Kinshasa. Ke bobo ma ba mai mai wana. Botiki na bango espace wana te ba konza yango. Vous comprenez guerre sikoyo ezalaka entre ba mai mai na ba FARDC. Le FARDC ba FARDC kutu ba yaka. Ordre obo beta masasi. Ba ye ndenge ba ba tindi biso beta masasi donc ba mai botambola na bino. Bo kene direction makolo ti bobi makuna. O nini bozangi o no tozana minduki te o mona bena commandant chef mo akamati minduki misato apesi na ba mai mai. Bozwa deux packs ya masasi. Ba soldat e FARDC bazo pesa ba mai mai minduki. Mais loko siko ezo boma pe ba mai mai bazana minduki te. Mais ba mai mai pe ba ko pesa bango minduki mingi te. Bozo comprendre, eza calcul moko très difficile bisika wana. Parce que ce beau pesi bango minduki pas seulement ba robenga na munguna mais ba robanda siko ko kengela ba mini na bango parce que ce sont des commerçants, n'oubliez pas. Na kata ba mai mai banande pe bazali des grands commerçants, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Na yina bouteille mai so na tie wapi. Donc question ba mai mai ezali eloko moko soki to alaki mayele soki Chilombo azalaki mayele alinga lo ba bon to structurer ba mai mai ba oyo pena balingi batikala ba homme d'affaires bazana ra oyo ya ba homme d'affaires ba mai mai yo balingi batikala ba guerrier pona ko batela ko batela mabele ya Congo ba ya na ngambo yo ko enregistrer bango ko pesa bango ba statut na bango lokola ba semi militaire. Donc, bah, Fox moko ya protection, ya mabele ya Congo, qui sont aussi contrôlés par l'État, même à distance ou de près. Pendant que ils sont des commerçants. Bango bazana côté kuna bazana business musu te kaka diamant or. L'Europe ba komo kota na ba kolta. Ozomon. Alors, biloko wana ezo créer bon na ebite ndenge nini Chilombo azotambusa mboka soka azali mokonzi moko vuma ya mayele na minitwa alinga pe kozwa solution mpona ba mai mai na moni Chilombo akeko sala discours moko na ba nouveau recrues o to bengaka ba adhérents ya FARDC ba ucho bimana kanso ki bomango so ki tona des gens qui sont immatures, des gens qui ne connaissent pas la guerre, des gens qui sont moins expérimentés, na front. Oui, effectivement, ils ont quelques milliers de hommes, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous comprenez? Et puis, Nathalie santé à Batongo, ils ne sont pas en bonne santé. Donc, Yemoko Chilombo a remercié Bango, Nenga Bimi na formation, Bazawa Bax effectif na front. On verra bien la suite. Hein? Mais moi, le roi Bazaba FARDC, je leur souhaite toujours bonne chance. Que la victoire soit à nous. Parce que ce sont nos compatriotes.
batinda manachilombo batinda masogina nani, ce sont nos compatriotes à nous. Ngaye logo nazo samzola bango kaka, bonne chance. Balonga. Voilà. On ne sait pas vraiment, on n'a pas assez d'informations sur chassero yo ba betaki missile. Na lubai na bino ke missile wane utaki Rwanda te, utaki na Congo. Et il faut toyeba parce que il y a des enquêtes aux salama toyeba provenance ya missile wana. Provenance wana zo l'axe que il y a une base arrière, il y a M23 au déjà ba installé tout près à Goma. Vous comprenez? Parce que avion wana ezalaki juste aux alentours ya Goma. Donc missile wana utaki Rwanda te. Pour bango balobaye qui est violé espace na bango. Oui, au départ 2 fois il violé qui. Mais il y a les jours wana ezalaki l'espace ya Goma. Ils ont sillonné à basse altitude. Donc, et ils étaient quelque part là. Est-ce que, je me demande, est-ce que Demiap, où ils allaient sûreté nationale militaire, ils allaient une information, il y a positionnement, il y a batouana, toté. Il y a des questions comme ça, tout ça, comme mituna. Malheureusement, tout ça n'a pas réponse. Et tout ça, mon athée, ce que ils allaient ba makamba pamba, ba ego laksabiso, to kangi ba infiltré, oyo balinga ba boma président de la République na mois de décembre na ba fête na ba veille à fête ya Noël. Ba laksa biso bato wana oyo boy ba fa ba no vanda na immeuble na Gombe boy na boy tilelo ba pesa biso suite te. Est-ce que sentence salama likolo bato wana bo passer bango devant un juge d'instruction? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Parce que bino mongo bo ko laksa biso bato. Mais il y a pas eu suite. Il y a pas eu suite. Alors kokengela sikoyo décision ba mai bazui que contre-offensif. Mais je l'ai vu baza soki na 3 mindoki baza soki 500 hommes baza soki na 3 mindoki 4 mindoki. Ça c'est à craindre. Hein? Est-ce que ba FRDC ba kopesa bango main forte? Est-ce que ba FRDC via le ministre de la Défense a kopesa bango mindoki et tant que bana mboka ils sont pas structurés, ils sont pas connus na service à l'État. Donc ça c'est un peu difficile. Est-ce que ba mai bazala minduki ba bomba ki na zamba ba ko bimisa po ba ken contre-offensive oyo bango ba préparer? Parce que ce sont des gens qui connaissent bien le milieu. Ba bi ba point nini oyo ba M23 bazali. Alors, et loko moko e kata communication entre ba konzina biso na ba M23. Tango ba tikaka ba Rwandais soi-disant ba ko traquer ba ADF Nalu na opération ya Sokolade. Or que ba Rwandais ba yina objectif ba boma ba mai. Ozomona. Donc biloko wana e bandina na Kinshasa ba Ruberwa ba te bele onenge na pesibino un peu schéma na ngai na batu wana o baza ko soutenir ba makambo wana bazana ba ona Kinshasa na moni ko to Bismakara a posté photo moko de famille na mwana na ye na hôtel moko ya la place ba vandi na bango bazo sekana banzamba. Donc pour vous dire que ces gens-là tuent les Congolais à distance, mais ils sont là à Kinshasa librement. Souvenez-vous, Bismakara na 98 à Kimaka na Congo Brazzaville libela. Après na ngonga suka tanto baniko ke na élection, il y a 2018 Bismakara aiko vanda penda na ebité avanda ki suite ya ba corps oyo Chilombo sinyaki na Kabila tonini. Bismakara aiko zwa na ndako munene na Gombe na ba policier ba kengela kaye etant que qui ngai na bino toyebanite. Toyebite etant que qui comment mbonga swaka eutaka wapi? Comment il est chic? Il est là en train de rigoler, cigare na monoko, batulelo tilo ba bien que son excellence. En l'occurrence, Nenga Zaka, ministre des Affaires étrangères, l'époque ya Mounze Laurent Désiré Kabila. Or qu'il y a un sujet tout, Rwandais à la fois. C'est étonnant, hein? Ah, mais c'est la réalité. Voilà, chers amis, nous sommes presque à la fin de cette belle émission. Voilà, une émission explicative, plein d'illustrants, plein d'exemples, plein des archives. Tomonani mbalasima poto solo la lisolo mususu. Na pesi bino bambote lolo kamalandwa bosenzo ari na pesi bino bambote ya tro manase mwaka na pesi bino bambote ya tro Richard Mayemba depuis Calgary
Roger Silwambanza bambote ya trop liste eza tellement molai. Bata Autriche na opesa bino bambote. Bata Norvège bambote na bino ewe ya Stockholm bambote ewe ya bomitung samade. Bambote ewe ya na pesi bino nyonso bambote ebele na pesi komanda eso mbote bisika azali Bukechua Yambo mbote bisika azali na pesi mulo lise ya molai. Lise ya molai na pesi Zoro Bilel mbote bisika azali sans oublier na Bakisi Su mbote na Kerwin Maizo na pesi mbote na Fabien Kuswanika na pesi mbote na Maman Gisèle Umba. La liste est tellement longue à suivre.